Et puis j'étais mwana Nicole, mwana na nazo ebisao. Abuta mwana kizengi, mawa. Banda mwana na kaza ki mukie, ata na église au mwana zo kima wambango zo lela na ekodim. Azo mwana kaza soit peut-être Ismaël Keba. Oke kuno sakana iswa bambi loko oyeba. Yeza na mutu bien te ya oloba, mama na oloba ni. Baba ka mwana za mutu bien te telema awa. Non, tu joues pas avec elle. Na banga kai parce que moko mwana no mwana sali ba grimace moko boye. Mama yango na vifo zaka malamu. Tu ripete lo nyesa kiki abota mwana moko ya bongo. Na sali scénario oyo parce que na communauté na biso toza na vocabulaire ya malamu te pour expliquer mwana oyo aza na handicap. Ba parole neti, en tout cas il faut changer langage. Linga les a très clair. Ma parole n'est kizengi. Mon oaza soit peut-être. Mon oaza boy c'est blessant. Chaque handicap ce qu'on y bien ngoté tout na comme ça oloba kombo oyo isa bien. Deuxièmement, soto moni faimo ko bazana mon oaza na handicap. Pona nini yo fo kende oluka raison peut-être maman na yasalaka buena vie ya ngonda boti mona moko ya bon. Boyebi ba épreuve nzamba pesaka batu na vite. Boye bien ngoté. Peut-être eza épreuve na ye et a viva kanango eza entre ye na nzambe na ye peut-être asala ki et ata eloko moko ya mabete totika ba langage mosusu totika par exemple to bomoni na scénario na sali mama bija bio mwana e akesakana na mwana wana te indiqué peut-être ako bambobo. Arrêtons ça. Il faut te look à moyen comment en anglais balobaka including. Donc en fait tout vivre na bango na harmonie malgré handicap na bango il y a toujours des choses qui peuvent être mises en place pour na mwana oyo aza na handicap ako kosakana batu mususu ako kozala neti bana nyonso oyo ezaki vraiment sujet moko batindela kinga mingi pona sala. En tout cas tout ça là effort kozala na ba vocabulaire moko bien tozala na compréhension ya ba maman oyo bazana bana oyo baza besoin. Il y a un peu beaucoup plus d'amour et plus d'attention et plus de soutien et de aide de notre part. À la place européenne ça rappelle ça comme mwana na ba combo ko critiquer. Non. Thank you. Dites-moi ce que vous pensez de cet nouveau concept ou bien c'est mieux que j'écris dans les légendes. Let me know. Bichilix